Mathias. Donc, bozo tonga bosali groupe, bozo tonga ba Gaulois, donc devant Mathias qui est warrior, na Fimoko, Azape warrior, bosali groupe. Est-ce que ça c'est normal? Et après ça, on dit aux gens de ne pas parler, de rester tranquille, de voir des choses. Moi, personnellement, chacun est libre d'aller monter là où il veut. Mais si tu veux aller défendre Ferry, de Kunanga, Ongo Matanayo, ok, défendre, so ozana ba argument, ko beta bango ba kao. En tout cas, moi, ça ne peut pas me déranger. Si tu as des arguments, ko beta, et puis ba pesio penza, tanayo, au développer, au loba, au yo moni, ba argument point par point positif à Ferry. En tout cas, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aller. Il n'y a pas de raison. Mais si tu n'as pas d'argument toi-même, ozana ba argumenté, o komi kuna ba komi ko sambisa yo, e komi yo ba faire azazoba, ndima ke faire azazoba. Surtout ba memio tina coin, o komi bon sko na lobi karande na lobi, bango pour eux ils prennent ça content que oui on dit meli bango ke faire azazoba. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le problème dans les ailes comme des poids des mesures. Parce qu'il faut parce que tout cibler ba live ni parce que nous qu'on a biso ba nous basé belé net ba bordir ba na live ba nene ya ba live ba ken piana siko bozol ba keno ba golo ba kena ba live ba tote ba critiquer affaire etenga na lobby voilà ya on a besoin cibler ba live nini botanga ba kuma ba live wana obando ba kete ya on a live ya new analyse ya nzungu biso père des jumeaux bombo clap Mohamed, on fait un dessin ou c'est bon? Le problème c'est quoi? Le problème que yo lingo comprendre de Moutoua qui est dans live ya nzungu atiki te ba finga papa Hervé azo défendre on l'interdit pas mais bino le problème c'est quoi bino bokenda kuna bo fingi saka ba Gaulois problème c'est ya ngwana zo ki bordi ka kenda so pepe na ni kune so pepe Mathias ni zo lubana ngana yo ka te bordi ba tie na ni na miniature ka zo lubama be pour na papa Hervé c'est ça notre combat c'est tout mais bino c'est pas bokenda kuna bo fingi saka. Attends, Zéla, Douglas. Mais bino na Douglas 16. Douglas, avant la demande. Descends, fais monter Douglas, s'il te plaît. Ozala n'a pas les Douglas 16 azolo baba bêtise. T'as pas. Omoni soko kene sika. Soki ba yambi obiente. Ko fa ne sika wana te. Sokolo, Macha Douglas yaya, Macha Douglas 10 secondes. S'il te plaît. Ozana live na bango te. C'est ça notre souci to bo ya biloko wana. Bango ba pesa ba tout tenter, ba tout voir soki ba analyse wana, soki ba na news to to bo ya bango. Ok, nous avons live, nous sommes argument au défendre papa Hervé Kitoko. Mais ba live, oyo ezake non, di warrior na panel yo moko Gaulois na kati wana rien pour pas ridiculiser yo et simbate. Ya on est au boya. Faut comprendre le souci na biso. Ce que ba live wana ezalo ba live ba nzungu, ba new voir, ba new analyse wana ba infiltrer à makasi. Ba oli na sima kombo papa Hervé or biso olingi makambo wana tu na bordi yo mona je ba tia bordi na miniature mais bino ba tia miniature ya miniature bo vandi bo fina ko ozana souci fongola live biso to koya Mgola fongola live biso beto zo wana olo bana il normal té parce que déjà on zo ba keno comparer na bordi ba tia na miniature ba fina papa Hervé yo mona na fina papa Hervé. Au Vandi Nayo Kimia, tu attends Mbappé ça aux paroles. Là-bas, tu attends Mbappé ça aux paroles. Mgola, bango ba féliciter ko féliciter ba féliciter on a ba live na bango na ya licho. Tia ngona mutu na yo. So moni ba féliciter on a live na bango neti banjungu wana féliciter on a live. Eza ya licho. Eza félicitations moko ya maintenance azo luka maintenir yo za la kaka mpanzi na ye ali bango ba profitaka na simana na titre na yo Gaulois na kombo ya Mgola ba profitaka na simana yo ali banda kusaka na ba Gaulois banda kusaka na Ferry Gola pona live na bango na sai Gaulois zate o mona ba changer ba sujet Angelo na Bertin boza banane wa mikolo to fandita mula il faut to se comprendre. Donc il faut ça analyser comprendre bande ko na ba Gaulois ba olo ba nini en plus ba lingi nini sérieux. Faut ça analyser mon ko na biso ba question moto na biso ba question tout ni question. Mgola, cette question tu poser nana question na ina poser on répondre nga. Honorable. Oui, pas de problème. Tunaye honorable, tunaye. Ouais, na bandina na kimia. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba mwalim. Nana question na ina poser une question mo tango kenda na banzungu ya batu wana na otanga na bango kombo na bango ti ba panel
na ndeko panela wana tango okendaka na live na ye eloko nini oyo ya grave yo oyo oyebi te oyo okendaka kozwa kuna Normalement, la kina pour nous retrouver l'autre, mais la kina kuna ceux qui la monde que non, et puis la matara, sur le monde qui va le monde où il y a ma bise, la pervers. Ceux qui ont la libéré dans la qui que non, ils ont bonté faire azabou. Il y a un monde na matapuna. Mais sinon, deuxième question na matapuna matara sur la bango non. Nani honorable excusez, moi na live wana na mata, bango bazolinga bandimisanga makamu na bango na makasi tina silika. Abi jamais boko lukaka ngana yo kabino bino pe fobo yo kanga. To se comprendre. Basenga ki preuve ozaki nango te yango kitaki basenga preuve te basenga preuve te asala ki émission afinga soki kofi soki nani ngape na ye na bi fali pe asala ba émission afinga Gilles Kibet seka ba na bandi ko dénoncer bongo bakitinga mbala moko bakitinga mbala moko la preuve émission a fali te yango bakitisa ki monsieur Zali afinga Gilles Kibet mutu dikosi mukongo egumbama yo mon émission wana te Douglas bon ces émission ya kolobela attends émission ya kolukela preuve soko za na monde ya musique oyeba makamnyo soleka na musique émission nanga na yo luka preuve nango fali alata bras cassé ya chocolat akanga suki ya maboko acha ba rouge à lèvres na pantalon ya jean kende ko luka sko émission wana o mona keno na détail na bilamba la taki baboya ko pesa nga accès na bimisana dénoncer biloko na bakati bakitinga mbala moko bango ba na kemsika ta mama Bernice merci beaucoup na présence na yo na habite soko débloquer na compte na ya kombo na officiel parce que na zaki bloqué na deux côtés. Non, moi j'étais pas bloqué na compte Ozaki na Mohamed nga na epi na Mohamed nga la bloqué. Et là, on a na bandona ba Gaulois, ceux qui na boycott, il y a bateau ba déninga ka pervé, c'est que tout ciblé ka ba panel mi bali mi ça tout ciblé ba panel nyoso. Tout ça la dépôt des mesures parce que on se ça la il me le ça règlement de compte. Mohamed, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord Mohamed. Et là il finanga na d'accord pourquoi? Parce que Nzungu va nanyo analyse ba ça la Emilia Raffaire est constant. Donc c'est à dire sur une semaine, sur 7 jours de la semaine et ils les font 5 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous déplaît. Ken Piana, c'est un gars qui fait des lives de temps en temps. Tu nous mon aborder à Matakuna, c'est parce que c'est de temps en temps, tu vois. Et Isaac, il compte pour l'instant, na moi, non, bouzo batté, mais ça va pas tarder non plus, peut être na liste. Non, on en a rien à foutre, tu la affaire. Tu n'es pas là parce que, oyo qui sera biso soni, bazo fin affaire, tu yara tolandara yo, frère. Tolandara yo na bato ba la likolo ana. Tu vois ce que je veux dire? Mais on l'équipe biso na malobaté, mon frère. On l'inga peut faire on les biso té. Tu vois, c'est juste que c'est trop. T'es entouré de 8 personnes, frère, qui parlent mal de Ferregola, frère. Et dans leur panel, il y a 400 personnes, Mohamed. Tolo baté. Bonjour, maman Bernice. Oh, papa. Ya Doudou, laisse-moi d'abord parler, s'il te plaît. Yo, on va caresser Mohamed, on a bon sens du poil. Bonjour, la famille. S'il te plaît. Bonjour la famille. Oui, Elena, bonjour. Bonjour Maman Bernice. Non, tu connais quand on a Facebook, on a moni 3 ou 4 publications comme quoi que papa il a zappé si bitangaso imbongo. Na ebita. Ben oui, ça qu'on a Facebook tu publication ça pour na comme quoi papa il a zappé si par ya bitangaso il peut pas participer na prestation on ya francophonie. C'est vrai ou pas? Toi apprécier so ya solo qui apprécier pour la grandeur d'esprit. Et la grandeur d'esprit, merci madame. Et la grandeur. Et la grandeur. Et la grandeur d'esprit, c'est bien. À Pumbari, tout le monde a qui? Et la grandeur. À Pumbari, tout le monde a qui? Soit apprécié, tant mieux. Ok, voilà, à Pumbari. Mais je crois pas, c'est des conneries. C'est des conneries, ça. Douglas, on a la platine, alors on a qui? Ça y est. Ok, Mgola. Mention, s'il vous plaît. Voilà. On a la platine, alors comme ça, on a qui? Ça y est. Bah, invita qui fait, invita qui bitangaso, il te fait contrat bitangaso, il te da lukuta. D'accord. La contrat va y faire, bazo reconnaître faire le rôle artiste o ya dit ko prester. Yenda za na droit ya mbongo wana. Bitangaso ya za musicien te. Mgola. Mgola, tu m'entends oui ou non? Et puis papa avait libéré qui est déjà tango ya francophonie ça qui est d'ambo na ekar. Ou la prestation. Vas-y Douglas. Écoute frère. Ça sera la dernière fois que moi je vais m'adresser à toi devant tout le monde comme ça là.
Ce n'est pas pour rien quand on te dit comme quoi que aux tête. Moni bato nyonso o baebio. Moi je sais place touta, place toza lelo na fait rigole à Jésus de Nyans. Aux tête. Toi tu ne peux pas être là yakoloba et bongo tel. Tu comprends pas que tu fais partie à Batu Oyo Balandaka le plus souvent Malobanayo. Pourquoi tu peux pas comprendre ça? Pourquoi tu es toujours là pointé du doigt? Misusu, hein, toko kipe bango. Mais pour le moment, c'est d'abord toi. Ozali, tête. Figure, nakacha ba gaulois na ba gladiator. Est-ce que tu arrives à comprendre ça seulement? Ou bien tu cherches à te... y a commis diminuer. Omisa la kete, na naza mutu pamba, nazape. Bon, sogoza mutu pamba, alors en ces moments-là, ne parle plus de Jésus de nuance. Quand on te fait comprendre, c'est aussi facile que ça. Quand tu vas là-bas, tu te ridiculises. Tu deviens plus bête que tu ne pas, au fait. Tu deviens plus bête que tu ne pas. T'as pas pitié de toi? T'as pas honte de toi? Pourquoi tu cherches à te faire diminuer comme ça, là? Frangin, pourquoi tu cherches à te faire diminuer à chaque fois au Kenda? Aux autres côtés là-bas, on a aucun des aux côtés là-bas, frère. Yuza muto côté là, même pas un centime. Il y a mon cake au côté là-bas, nyanga la katawana. Salaka live au mona batu bako tonda. Salaka live même dans une semaine salaka Bagolo bolela Douglas mo pese ba cadeau. Mo pese ba cadeau ta. Salaka même live moko par semaine. Bolela ga Douglas Douglas. Ye wana maître bino. Toko banda ko ya awa moi-même je me porte garant. Je me porte garant. Et loko bango bazo sala kuna et pas nyanga la kata ya nzungu ou bien pas nyanga la kata mususu. Ngai mo biso moko to bando ya. On va faire pire que ce que oh bango ba sala kuna na ba live na bango. Olingi débat. Voilà. Aussi la Douglas ba cadeau bolela ni Douglas. Ye wana bo pesa ba cadeau. Soko lingi débat to bando voilà. Kata live na yo. Mais to kozala majoritaire na kata live na yo. Biso ba gaulois ba gladiator to kozala majoritaire na kata live na yo. Et bango ba kozala ba minoritaire. Mais arrête de te faire ridiculiser à ce point. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Mais t'étais pas comme ça avant? Il s'est passé un truc? Tu vas pas continuer à aller jouer à touche pipi avec ces gens-là quand même. Mais moi, ça me fait mal de te voir comme ça, frère. Je ne te retrouve plus. Tu es plus intelligent que Nyangala Katao et analyse, je ne sais pas moi trop quoi. Tu es plus intelligent que cet enfoiré. Naïsa Bino Douglas, alors le rôle à Bi à Sénégal. Sora Mati, c'est pas pour rien. Non, mais sérieusement, tu vas me dire que les Nyangala Kata, Yanzunga Sosala, toi tu peux pas faire mieux que lui? Pourquoi tu te détruis comme ça? Qu'est-ce qui va pas, frère? Pourquoi tu te détruis tout seul, en beauté? Omi yebite. Inga iso kamusanga, c'est que yo mi yebite, frangin. Ou bien omi yebakate. Comment on peut t'expliquer ça? Bon, Mohamed, réponds à nous vite fait, réponds un peu sur ce qu'il dit un peu. Si tu cautionnes ou pas. Je t'écoute. Non, je t'écoute. Je t'écoute seulement. Je t'écoute, frère. Mais Douglas, moi, non, il y a le moko. Il y a mon taux de outina musika. Nga bien na ah pecho la faire au fin nga mais yo Douglas au kilo bien moi le moment bien en tout cas on a tellement choqué. Et l'équipe m'a bé, l'équipe m'a bé. Mais moni ba live wana ndi na chikolo ba ah na matarangote pour na ko sala soki na ko masoki warrior to na ko mana ba nani non.
n'a qu'à défendre Papa Hervé. Ça la live nayo. Banda ko ça la live. Nous, on veut pas de défense. Banda ko ça la live. Soki mutema esuki yo frère. Sala matana live okomona tokotonda. Tokoya mobondo. Introduction na bango ezaka déjà mabé. Nous, on s'en fout de cette défense. déjà mabé. Mata Douglas yewana. Voilà. Live biso tokoya. Botindele bakado, botindele nga bakado. Botapote, ma Bernice pe yewana botindele bakado. Oh, ngana ozongela musala, na ozongela musala. S'il te plaît, interdiction d'accès. S'il te plaît. On a ba légende. Nazo matisa pe parlement. Tous même état d'esprit, s'il te plaît, ma Bernice. Même toi-même, tu vas pas y croire. Douglas, on peut savoir quand oui. Solana. Oui, maman. ML, soki gola. ML, na yo ki yo mingi. Au monde na vie, il faut être décisif. Si tu es décisif na vie na yo te, tu vas beaucoup perdre dans ta vie. Tu es très naïf. Très, très naïf. Oyebe lo kozoluka te. Ba biloko wana nyonso zoloba, ezaka ba contradictoire. Ka yo moko. Ozoyeba te lo nyozoluka. To omonike. Ozo sepela na yo pa ba golwa te. Tu es libre d'aller là-bas. Fais ton choix. Ko défendre mutu awate. Et puis ko pointer maboko na yo et pas abatute o kinganya kendaka kinganya kina. Non, on parle de toi. C'est ta vie. Tu osa gaulois. OK, so osa pe gaulois ya tantôt plus tôt. Vas-y là-bas. Va d'émerger là-bas. Ni tinga boina bataka biloko wana te. Je m'en fous d'eux. Batoazo lobela mutwana malamu te. OK, ça ni kuna. Il y a toujours des injures. Bazo dénigrer muto yo linga. OK, ça ni. To loba no lokozo comprendre. Mohamed ba mama baleli. Ah, Mohamed. Nga moneti ba liesio nia fali kuna. Parce que c'est pas normal. Bazo loba no mais ozo linga kaka ko se défendre. Et puis ozo se défendre makamo pe ezanga tina. Nga pola nga ko bokitseka ke nae. Pona mona tina nae te? Hein? Toza la majorité. Mgola, Ogosuka ndeti vie joli hein. Oh, kene na yo. Ogosuka ndeti vie. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Golo koza modelo yo zaten toza ba. Voilà, on prend le temps. Koza boete. Na lobi ya keba pe na lobi ya tam moni nzungu wana ala pede azana forma ala pede tam so alesa ki Mgola biloko moko boye. Yango ngapela zo lo batam pas dese lo moko kuna parce que zo défendre bango na zo comprendre comment tu peux défendre les gens pareils. Petit nanga ba mama baleli. Ah Mohamed. Tolobi na live biso ba bola to ya to cha yo pour assister. Non, que musala menazo landa makambo zo lo ba il n'y a même pas des arguments. Hein? Bundela. Rappel ngana le bakal. Hein? Oh, Douglas ça c'est vérité. Oh, to yebana kala. Même si o yebana kala netinga sko na yebi bino. Siko. Je préfère Bino que Bango parce que boza ba golo. Ah oui. Ah oui. Hein? Vous êtes de ma famille. Ngaza wariote hein? Biso do botama tanga mobutu. Biso za biso ba wariote. To yebi ete. On est Gaulois ou gladiator. C'est bon, c'est pas Tiki Bino, Bino, je vous suis en bas. Je dois reprendre le bon. La vie sur honnêteté, au même ça m'a comme nous n'y a na vie. Voilà, tu déconnes. Hein? On déconne, pas. C'est la décisif. On s'en mobile, on s'en sa décision T. Ça c'est quoi ça? On rappelle à Zingana le bagage tu comprends pas que deux fois. Oh, yo to sala wana mais omoni chiko. Ah bah bengi. Maman là vous exagérez là. Non, des fois non maman. Mais c'est ça frère. Parce que tu ne veux pas te positionner. Tu ne veux pas. Effectivement, elle a raison. Elle a raison parce que quand Bazo le moment les Cambozo n'a pas elle a raison de dire ça. Non. Tu as comme un comportement va des fois. Papa, parce que bon a photo à faire été hein. Comment tu as photo à faire pardon. Yaya, toza ba Gaulois, banda faire na BCBG. Toza ba Mgola.
positionne-toi, frère. Ouais, ça la ligne aussi qu'on se comporter, frère. Ça la ligne aussi qu'on se comporter. Congolo, pardon, Mouto Maza, Aza tantôt plutôt. s'il te plaît, Yaya. Voilà, t'inquiète. Non. C'est lui qui est monté, il a balancé la photo de Gaulois. Là, je suis Et déçu. puis Azo a tendance na bango akende ka kuna. Mais on est en train de t'expliquer ce que tu es tantôt plus tôt. C'est ça les deux fois. C'est ça. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à Moto mobima bazo faire comprendre ya zo sala ka mutu makasi pe mutu mais ne ba te des fois c'est normal. Loba ke ngai na dingaka nanga kuna. Bon, interdiction. Voilà, zala clair. Voilà. Ko baluka baluka te loba ke na dingaka kuna. Kende ka kuna. Et Siri. Bon, Mohamed, on veut interdiction. Parce que ce qu'on zala ka vrai Gaulois, on a encore pris la décision de combien de temps on veut interdiction. Parce que Didier fois na faire Léa Jolie. Na banzungu na bani ouvrir baza bato ekiri moko. Poso ko tali maloba oh Didier fois loba ki na bandila loba ki nini loba ki soki naza Gaulois. Eli ko loba teke no na ko tanga ko solola na batu muso tozana bango relation tozana bango famille moko. Ozomona ba maloba moko ezana ngo ba maloba moko ya BNT. Azoluka kaka neti a couvrir eloko moko boye. Baza ba Gaulois moko ya ba defa. Ngai bana nanga ba yebi. Awa eza ferré. Bana ngai ba yebi. Ferré ou rien, ça c'est clair, maman. Oya ngai moi ça komi mamba nayoka nzembo afalinga bikata. Nalingi kuto awate. Ndoki wana na ndaku nanga te. Tu as raison. Azo bebisa ba mona ka ba Gola wana lokola ba profiteur, baza ba profiteur. Ba ka kuna ko permet na faire Gola ka pona ko je sais pas ko to ba bouler après ba kini ba profiteur. Baza ba profiteur. Bonne mélodie. Gardien du tempe à solola kana nzungu. Toko tala sujet oyo. Concert eza concert na Gabo le 14 Bujimai. Ozande wala se éclaircir biso soko lingo kende kuna kende bakitisa yo to continuer masolo. To si la. Apparemment assez à Kitty est allié de toutes les façons. Votre Gozala sera sanctionné comme sanctionné c'est bon monia yebo mataka di souté. Avant matape li souté so ka yo kate. To si to ebisie que asa la live na eto ko mata. Atika okota voilà. Et si ka ozali ko yo kabiso Gola. Émission ça la live nayo tokoya tokomata oui soka sali ba live soka sali live tokoya tokomata frère Soko Kekuna dis-toi on va t'éliminer et je te dis là il y aura plus de frères il y aura plus de frangins il y aura plus c'est fini même la famille il y aura plus nous sommes la famille quand même nous sommes la famille gauloise il y aura plus il y aura plus de on tout vient ça de Gola avec toi il y aura plus oh Boni Boyko Soki Mekika Kakomata na ba live na bango, il y aura plus de frères, il y aura plus de frangins, il y aura plus de go, c'est fini. Ah, Mohamed Olelisi ba mama. Ngo. Dozaki imana na vita, mais bozana kata ndako moko boye. Bozana bata imana, bozana bata vita. Mbujimai. Mais soki koma kabakale boyoka na raté. Mbujimai. Les trucs là où bozo ba na Nzungu, moi je parle avec Nzungu. To sali promotion ya Cor Arena, ya zuma maloba na biso. Abaluliango que non bino bokso ko la ba mort yoka tellement que ngai na moni que ataka numéro na TikTok na koti na bengi et puis na ayambité na tinele message que biso tozalo kwa bato to vendre la combat mutu non on fait des promotions so bo mone suibino ne peut boleka na promotion comme nous donc audio nga na tindele c'est ça donc ezate nga na benga kai no bengele il est qui ya sala musalo biso sala. Vraiment. Mais non. Il y a un numéro, oui, na benga invité na tinde l'audio, je lui ai expliqué, puis na bloqué. Ngana benga na soleil non nini, il est qui? Pourquoi ça touche pas valeur? Papa balai wana ezaka pona ko dénigrer sur banjungwe. Azel lokote na dizier. Mais t'es soki nzungu ami krokoto ya loso e. Na bité nzungu ngana la kana. Il est trop vidé. Na yebi bango concert na Gabon il faut yeba le 14 février concert ezakuna na Gabon ba Gabonais nyoso boza petit nanga chobo oza eloko te chobo c'est pas de na Gabon t'es rien du tout mon frère DJ Fawana aza warrior Gola soka ke makambo wana alongola kombo ya Gola akolongola warrior
Soka yoki awate makamunyo so o ba mama na biso to ebisiye soka oki angote non seulement abando matali sous na ba panel na bisoté mais sikoyo on va finir avec lui. Mgola, t'as compris? On va finir avec toi. Si tu fais ta tête dure, on va finir avec toi. Et ça, je te promets, sur la tombe de mon père, on va finir avec toi, mec. Ou tu comprends, ou tu fais ta tête. Anna Douglas. Et si tu fais ta tête, on va te réveiller. Et bon, là, Douglas, il est wesh. Il y a dans la vie à Sénégal. La lobby, hein? La Gaulois. On commis NK. La Gaulois. Voilà, là, Douglas, il est wanat. Non, c'est vrai, maman, on va finir avec lui. Naye. Omoni lena, moni ena matia, naza musala mena olandino. Totika kozala ba hypocrite, ce n'est pas bien. C'est ça. Là, Rozo Luka o condamné muninga na eloko moko boye, na ebite qui est le vrai Gaulois. Là, to ganga ke wana za faux Gaulois, wana za vrai Gaulois za nani, faux za nani. Au sentiment nga na yoka na musique ya fere, msusu, ndenga na yoke la ngonde muta yoka te. Mais dans la qui na moni nzunga utofo, nzunga na live, hein. Ate même ba audio ya gardien du temple. Ndenga bengai. Ah bon? Même si, oui, j'ai enregistré ça. Oui, c'est les babes, c'est les babengier. C'est les babes. Nzunga lobi yango même gardien du temple azana numéro na ye ce que matakate menacé azalaka atie ba audio na nga na enregistré yango na c'est entre nous to bomanaka neloko komoko ezana tinate nous sommes de Gaulois mutomto na sentiment même la musique n'est pas pervers mais la maman entre nous peut-être la maman vous voyez la maman attends OK pressé trop les types là Nzungu alinga manipuler ba Gaulois oui écoute-moi bien. Attends, expliquer yo. C'est live enregistré, bloqué partout. Okitate Zalawana. Mobutu sola lobi. Okitate mama Zalawana. Les trucs de yango na lobaki na kobanda na mipeza o mati pourquoi il faut ngana répondre avant Okita na mati boye pourquoi na esaki bino ngalo ngana la musala mais o mati quand même alors je vais te répondre Douglas s'il te plaît tika ya pesa lobi kokendete zala awa kokendete pourquoi le truc de Nzungu il a pris mon numéro le jour que mon frère à moi J3 qui est au na Paris. Douglas. La maman na bandaki koloba bokatinga ena bandaki liboso bokiti sakinga cité mon nom. Les mamans aussi ça t'est passé tu as cité mon nom. Gardien du temple patient. Zala patient tika ya loba pardon. Toyo kainam pardon. Nazalaki na live ya non? Oui, Nazalaki na live na pesi argument na ngai na ndenge nga na raisonner bokiti singai. C'est entre nous to bomanaka, nous sommes tous ba hypocrites. Et un loko peut-être oh yo bola la maman de asala, ngana yo ki me yo moko sala ngona se. Po mutu nyonso oya mataka na live, ako mata aoyiba akiti awake kuna, azui aoso aokita ayo kaka. Bamsu bakota la pe na fenêtre, deti nga bonatala na ba live trop na fenêtre, emsu na fongo na pe boyete. Maintenant yo kanangai. Tu vois? Ngana mona même ba Gaulois et belé ba matana nini ya live ya Nzungu. Ngana ba Gaulois belete. Ba Gaulois belete. Mama ba Gaulois belete. Ba Gaulois belete. Ba Gaulois belete. Na pena tala kana fenêtre. Mais na kenda ko répondre na YouTube. Omoninga fenêtre. Na tala kana fenêtre mama. Na kota kangote. Ozali 200 personnes na live. Esi bino ke ko répondre na ici ya Nzungu wana ezali Mobutu. Soka Mobutu lobby. Nzungu asili. Mama aime. Voilà. Boye ba moi partir lelo. Moni ozala kite. Kisa Nzungu. Ngana ibanga na ngai te soki Nzungu azala ka warrior. En tout cas na ebite ponde tu. Aza warrior soko yebi yango aza warrior. You analyse Aza warrior na tele makate na ba live na bango na mataka Aza warrior makate pona mona keloko yoka te ngaku tuna exact wana na yoka te la maman zala bref moi je te répondre zala un peu bref zala bref parce que je comprends que il est au sala débat na olanda kana na fenêtre ndenge Nzungu azoloba alobi na mona tani structure garder du temple trop
nanga tangi atie même na ba audio na ye oya bengi oya alobi na nzungu na bengi po na moni ke non osalaka ba live non ezalaka hein donc live donc ba live ya nini comment dire bon naza na audio po na enregistrer yango donc enyolo bani là il y a ça quoi accuser baninga et ça ne belé boyaka na se o bobengaka e ata pe même na numéro na ele boso boko accuser baninga ke boso na ba numéro nzungu yepe asana alobini on partage même à vie na biso dans les temples zo partager même à na biso c'est bon combien na numéro na okas c'est bon zanga pe na zana audio zo lo là ce qu'on a loba bon kito za solo ndanga le truc nzungu il m'a écrit les gardien du temple effacer numéro na e yo pe effacer na numéro na e Douglas il azo faire voir bato le cambo ya mensonge solo na e oui effacer numéro na e frère attends nazana numéro ya pardon mutoana photo à faire état matate s'il vous plaît pardon na désolé attends voilà le type au monde to tsaka ba numéro J3 masalanga kufa on a Paris bato so bebi likambo akufa na échafaudage j'ai mis mon numéro pour faire l'obsèque de mon frère. Lui il m'a appelé parce que j'ai mis le numéro publiquement. Alors bien audio teza audio monko ataba audio boya na audio monko ata milacha biso ne pa na kuna to kendete bagolo ba azolinga voilà yokana no pas on technique na bango ata ko audio acha yoka ako démoraliser mutute voilà yoka ngas ko expliquer la maman il comprend rien les trucs là mutana za mutu moko azalo ko awa makeni c'est quoi père na boyoka nga ngala bise na ko mata na live na ote pona ko défendre liwa ya camarade nanga atkala po matate to sukela wana na numéro na retirer ya mo c'est tout. Tero sala live na accord arena tozobe mambo ba mort o ba kufa wana na terre covid lokola numéro na teli sous deuxième numéro lokola pona numéro ya promotion il m'a appelé lolandanga bien il m'a appelé qui azoba nanke mon frère ozo sala eza mabe au lieu sala promotion au molo ba mort dans le même numéro ngana landeli a boy ko yamba na tindele audio na bise na bi ngana sala ka promotion mais na finga raté auto sala c'est la promotion soki bino. Bon, moi, je peux ça promotion pour les kanga. Bon, les kana promotion, ça se passe comme ça. Audio, c'est tout. Alors, on va faire montrer, bato zalranaye, to zala ba numéro, c'est ça. Il est menteur, il y a rien. Alors, on va zoba gaulois, a panza ba gaulois. Je connais. A rejouer la psychologie à mon côté. Alors, vocal, là, ce qui fait ata, so azana. Ata, moi, j'aime la lobby, hein. Où est-ce qu'il s'en va? Où est-ce qu'il s'en va, le bibo? Démoraliser bino. Garder du temple, pardon, c'est là, nanou. Na lobby, boy. Bon, tout ce qu'on condamné, garder du temple. Na lobby, batuana bazana ba je moko boye banzungu wana eza ba faux ba je bat o baza ba pire o tobi ke baza ba golote baza ba bon baza filtré eza lokwa bato n goal wana ba goal 16 wana donc non gardien du temple on a rien contre lui oui rien contre lui gardien du temple nazomona epo ndiri aza na kati ya baje wana pourquoi pas écoute yokana nunga yokana l'idée na ngai yokana nunga pao gardien du temple na la maman de Gauloise basala la promotion ya makasi mais écoute yoka ekomi ndenge nini akende lisusu kuna aloba kenga na uti na live boye bazolo baboya nango awa ça c'est désordre te azo prévenir biso kaka ezaka ba prévenance s'il vous plaît botika mukao tika na biso ndanga makasi atika kala na eka pour na pele toyebi gardien du temple asa la promotion na ye la maman passe la promotion na ye la maman alobi par rapport ya oyo ya yoka kotika et mais problème na biso la maman gardien du temple kotika bango te baza ya biso na lobby mais base à la jamais base à la promotion makasi oui base à la vraie et le koto lingi base à la vraie parce que ebele balandaka bango na ba live na bango na ba promotion na bango ebele balandaka bino la maman na penalty ka bala na ye pona pere oui la maman gardien du temple la tele na ba -1 Malili -0 na Paris gardien du temple au Bunda. Pourquoi les types là a lingué à lukelanga problème pourquoi le na tongo la square fongo live na telemeli bango puis je l'explique na fingi bato tout ba mataba live ba lâche
c'est pour cela azoluka sko moyenini wako ini sangana bagola soza na akosi na ye nzungu aza aventurier ngana très bien na coordonné déjà il est très bien c'est lui qui m'a appelé et moi ngana za numéro nete na kobengele na copie nini est-ce si bomona na live na ye si bomona ngana live na ye gardien du temple mais non bova na bino mais eza siko mo isko babiloko ne yango il faut beaucoup mayele batu wana bosolisaka bango te parce oui. que bino peut-être bino boso on a cadre que non ceux qui n'étaient en dehors il y a TikTok ou bien ba makambo musique voilà bambala moko ba kotisa na ebe bamba moko ebe bimba moko azali shooter bo berse ba gola pe bo tena ebe ba la kama yele pardon ba gola pe bo sa mayele bo tika ko mataka ba live ya banzungu wana na obi batu lokola nzungu soka sali las amatisi lokola par exemple gola akofa. Merci. Donc, bino nde bozabwe, so boye psa bino boyo karate. À chaque fois, bazolo bakabo kendi, ya mwaya to boyaka. Nga na mwasi, nde na zabwe. Nga na TikTok na nga. Ata muta ya komeni nga na komalisute. Pourquoi? Pour nous montrer piège. Pour même notre sœur Nouria, bachaki Nouria na miniature juste parce que y a une tungu on a sope new analyse. Achaki Nouria na miniature pour nous Nouria tindela ka message juste na TikTok. Donc ce sont des personnes bazar rusé bazoluka juste ndengeni ya ko détruire parce que Nouria soki au charge so ndeti garder une table hôtel kolobela bango. Ndeti garder une table hôtel kolobela bango awa bazu ba kekuna ba cheya il y a gardé du tape. Nouria a finga bango, bacha ba publier juste un message entre yena Nouria a publié en. Donc ce sont des personnes bazo sala makambute le roi binonde bozo linga basala. Bazo sala ngo pour ba détruire pour ba sa marambo bazo sala. Ti de to komi na niveau oyo ya ba ko sanctionner. To comme ko sanctionner même ya joli ba go là tout ça. C'est parce que bino bolingo yo katin. Bolungo yo kate bo continue okenda na ba live na bango bo so bona ba numéro na bango bo kata ba contact bo cha bango na ebeba bo cha bango na ebeba mbala moko na ebeba soki me ebeba mukolo tala etali bino a nga na zoloba soki mukolo ba ko cha mona mwasi moko to golo moko na miniature za mutakala boza la choquete pour tout pexer bino bozo yo kate mukolo ba ko cha bino mutakala déjà bon mona parce que là bango bazana ba jeune bango sala kana pour bazo ba publier bino même un message comme ça ba publier surtout mutazana capacité yo publier message otindi message à publier voice à publier bon ce que soit zuyo mobimba bino batu bozo kenda ko sola bon ko mana ba infinité na bango ça c'est votre problème. Automata awa DJ Fa a memi ba message nyonso to soli awa kuna bon bazala kola ba messagère ya romoni a memi kombo nanga que Moutou a télémela kuna se garder du temple. Il lui a reculé derrière. Au moins c'est qu'il a DJ Femme na détecté la télémélie DJ Fawana makasi. Donc on peut ça qui est akomo débordé azo taper malobane à côté a nyamo na biso roi bana mikembala moko na télémélie. Et na télémélie azaki makambo kolobande balongola yemba moko. Allo bozo yo kanga oui ou non? Oui tozo yo kayo. Na lobi boy. DJ wana mataki a na live na biso. Oui amata. Oui Fabrice Azalaka. Ngam na télémélie ki yende mutamemi ba audio kuna epanzu. Oui, ngam na télémélie ki na live to bengani. Qui a fait ça? Si vous plaît. Et il faut to taguer et si kanyon soya ozala asa su goloate. Kasi yango na dénoncer awa na bande ko lobango de baiser sa mère. On va baiser sa mère. DJ goloate a infiltré à makasi. On comprend mon toselo na tongo. Au monde de baluki. Oui, yango na télémélie na bengani na télémélie na bengana ye aza infiltré na télémélie ki ya makasi po banda oloba makambo ya ferre na ba légèreté moko boy na bi oloba bongo te aux infiltré na traité bongo nda kimi pe mba moko aza venturier akeko tanga ba kongo na nyonso ya kokote pa ba gaulois to tagi Gaulois akeko tanga ba kongo na biso soit disant que garder du temple tangi ba kongo na biso sokuna Gaulois oyo allez la maman lokola wana amata na live la maman mati soit disant que garder du temple sur la nzungu talende ba Gaulois bozali bon même na so comprendre comme son tout aventure ba osaka na biso mais DJ machin truc là ngala zala ite tanga mataki la maman est-ce que aso batte que ba live auto da non t'étais pas là gros t'étais pas là
Il fallait non la maman ayaki na retard la maman mata ayazaki na retard mingi bayiba ba TikTok ne fonctionnera te yalinga oyela bongo te il fallait m'appeler garder du temple na oto yoka boy yosko loba lobi nini ngana zongi senel liwa ya J3 o akufi année passée ya luka ngana boya ngana zongi so na promotion toto sa sikoyo numéro biso to tsaka pona promotion yango ya benga allons faire comprendre les gars nous sommes tous ciblés nous devons Jojo. Oh, il y a maman Bernice, ça a le bateau, ça la surprise, moi, oui. Date Bimi à Londres, hein? Mais un conseil gratuit dans le Bakaka, Sokozan et Kambo. Ma Bernice, mère, m'a tapé ce message, pardon. S'il te plaît. Ya. Machango wapi, embujima, zo capture. Ah, ma Bernice. Tout le un message, nan, est important, nan. Ah ouais, super, ça c'est mon anniversaire en plus. Eh, papa, faire à l'Ekinzungut. Eh, Botuna Gite. Comme ça, je sais pas ce que nous Ami Pesa Kombo Yanzungu. Vous, est-ce que. Allez-y. Non, mais sérieusement. Congolo, ma Bernice, pardon. Donc, imaginez-vous. Non, mais imaginez. Donc, nous c'est Zika. Voilà. Chama Bernice na munene. Et ça, la moi, pekele, tchekele, yo. To sepel ou bien to sepelité? Si.